Mbote na banyo fait faut dinga la journée papa pona papa to fond basa ngam supona côté Sabine. Mais mardi 1er juillet la centre culturel et artistique du pays d'Afrique centrale. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi accompagné la première dame Denise Nyakero à l'ansaki Forum national sur le droit à la réparation Fonare Vendé azako organisé événement oyo na lisungi ya ministère ya ba droits humains lulu oyo efungwamaki le 1er ekosuka ti le 4 juillet awa na ville ya Kinshasa to poso ba sangona biso na primature pona kota sa le premier ministre Judith Suminwa Tuluka asolaki na premier ministre japonais après commémoration ya 65e anniversaire ya indépendance ya RDC oyo cérémonie monene salamaki pe na Osaka na Japon. Nathalie Kaila reportage. Tête Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka na Premier ministre japonais Shiregu Shiba na capitale nippone rencontre oyo esalemaki au lendemain ya grande cérémonie oyo ezalaki organisée par le gouvernement japonais pour la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo na cadre ya Expo Osaka 2025. Na cérémonie oyo Premier ministre azalaki accompagné na ministre ya communication et médias Patrick Muyaya pe ambassadeur ya ba deux pays respectifs na poste awa na Kinshasa pe na Tokyo. Bosimbake au cours et entretien oyo ya 30 minutes ba deux chefs ya gouvernement ba abordaki ba question bilatérale notamment au étali diplomatie, investissement pe lisusu ko renouveler partenariat gagnant-gagnant entre République démocratique du Congo na pays solution Japon oyo ezali considéré local la modèle ya développement na oyo etali formation pe intégration à travers oyo Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka na Japon balobi baza prêt pour na ko renouveler appui à République démocratique du Congo notamment na oyo etali matière et infrastructure écologie énergie pe santé publique. Premier ministre japonais a manqué quitter à ko féliciter chef ya gouvernement pour l'élection comme membre non permanent il y a Conseil de sécurité à ONU mandat oyo ekozala bongo ya 2 ans. Empire nippon et qu'on comptait qu'on s'allie historiquement na ba congolais pour na ko joindre voix na bango na o etali ba instance internationale demande ya soutien o ezalaki clairement exprimé et pas ya partie japonaise ndenge ezalaki ko illustrer rôle majeur oyo mboka na biso ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli ya ko jouer na concert des nations na entretien oyo ya ba deux chefs ya gouvernement premier ministre congolais balancaki invitation et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko participer na ba haut niveau ya conférence internationale à Tokyo sur le développement de l'Afrique. Rencontre bilatérale entre Judith Suminwa Tuluka na Shigeru Chiba et tiaki en nation ce jour il y a Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka na mboka oyo boyebake Premier ministre aparenaki signature ya mémorandum d'entente entre société à droit congolais et entreprise japonaise pour l'exploitation commune ya Bamanangese. Ministère de l'économie nationale et organisé qui mardi 1er juillet premier dialogue diagnostic direct notamment à ce stade na commune ya Kasavu Boriti mopile na Fabrice Lundo Mibazara Kibala. Premier dialogue diagnostic direct ezalaki organisé mardi 1er juillet 2025 na ministère ya économie nationale nyonso elekaki na terrain à Sosa na commune ya Kasavubu na ville ya Kinshasa yango ezali signal moko ya makasi pour la formalisation ya ba mécanicien garagiste pe ba peintre oyo mingi kati na bango bazali ko évoluer na informel kasi secteur oyo ezali bongo kopesa pe misala ebele ministère ya économie nationale oyo alingi a matérialiser premier engagement ya programme quinquennal ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi na oyo etali création ya ba emploi na nzela ya ba contact direct elongo na ba technicien ba réparateur ya mituka pour na ko expliquer bango bien fondé ya formalisation na ko s'adresser kana ba technicien pe ba réparateur ya mituka na kombo ya vice premier ministre pe ministre ya économie nationale conseiller na ye Jocelyn Napa oyo azali bongo ko s'occuper na économie informelle ye atalisi ke formalisation ekopesa avantage ebele mingi accès na ba financement public pe na ba crédit bancaire pe lisusu asengi na bango bayeba na ko éviter kobanga pona kobanga likambo etali ba impôt pamba te gouvernement a déjà en place
politique moko et exonération pour la période Oyo et Pesami. Nous sommes venus parce que dans cette étape de diagnostic, ce n'est pas nécessaire de travailler au bureau, c'est mieux de travailler sur terrain pour palper la vraie réalité et les vrais problèmes qu'ils ont dans l'exercice de leurs activités. Et nous sommes arrivés, ils ont eu la parole et comme vous l'avez entendu, leur grand problème c'est autour des espaces de travail. Ils n'ont plus d'espace de travail. Alors ils ont eu leur première doléance qu'on leur cherche des espaces de travail. La deuxième doléance, c'est la mise à niveau par rapport aux formations. Et le troisième, c'est l'accompagnement. Qu'on ne puissions pas venir seulement pour une journée, mais que nous soyons là pour les accompagner, pour marcher avec eux. Partenaire, il y a ministère, il y a économie nationale. Dans le processus, il y a formalisation, il y a économie informelle. Dans le secteur, il y a technicien, puis réparateur, il y a Mituka, CFAO, distributeur agréé, il y a marque Toyota dans RDC, à jouer rôle mon ya makasi. Pour la formalisation, il y a professionnalisation, il y a mécanicien formalisé, dans les dotation, il y a équipement Oyo, ezali correspondre à la norme. Initiative Oyo, ezali salué, et pas il y a technicien garagiste Oyo bango nyonso, posa ki problème na bango, pour na espace ya mosala. Et là, c'est plus singa, ndenge boye na tout d'abord na nene ya formation, pour na encadrer biso, boye li biso na ba technicien Oyo ya CFAO, pour ba pesa biso explication muke, moins clair. Pour tout comprendre le wana pour bango pe ba ya ba pesa biso ba formation. Donc il fallait ba lukula biso espace où ezali que non to vani ninge ezalaki kala potentiellement ba technicien nyonso okende kono ba menuisier bazali ba maçon bazali ba nyonso bazakuna. Donc biso pe ba lukula biso espace wana. Oui, phase pilote Oyo ya formalisation ya économie informelle ezali lancé na Kinshasa na ministère ya économie nationale et kokende kalamingi te na ba province nyonso ya République. Présidente ya parti politique ANC mouvement Ekoki Inatosha pena mouvement Kombo Mwana Mboka Marie-Josée Foko asalisaki mardi 1er juillet 2025 en consécration ya mouvement yango esamisaki ba ministère de DP bana ya Nzambe oyo bautaki bipai na engumba ya ville ya Kinshasa. Stéphane Skando eritima pene de Fabrice Linde mibazalaki wana nyonso ebandaki na exaltation ya basali na Nzambe oyo balekaki moko sima ya moninga pona ko partager pensée ya mouvement Kombo. Totika kofinga bakonzi na biso, totika koloba mabe pona mabele oyo nkolo apesa biso, tosambela pona bakonzi ndenge Paul azali kosenga na mokanda na Timothée chapitre 2 verset 1 à 3. Paul alobake yango ezali malamu liboso na Nzambe oyo azali sauver na biso. Abe José Mputu na tour na ye abetaki sete na likambo etali bopeto na environnement na biso. Tolongola soif ya pouvoir, totika cupidité. Ye moko pe visionnaire ya mouvement Kombo, Marie-Josée Ifoku abandaki message na ye nanu pona ko expliquer pourquoi aponaki date ya le 1er juillet pona ko consacrer mouvement Kombo. Date oyo ezali bongo très significative, ezali date moko historique, pambate ezalaki le 1er juillet 1885 de RDC et komaki état. Marie-Josée Ifoku approuvaki na ba cadre pe ba militant ya mouvement Kombo que message ya Kombo et uta na Bible apesaki évangile ya Luc chapitre 15 verset 8 à 10 pona kolobake mwasi oyo sima ya kopelisa mwinda asalelaki Kombo pona koluka pièce ya mbongo na ye oyo ebungaki. Kombo ezali outil traditionnel riche na misala ebele elobaki présidente ya ANC pe mouvement Ekoki Inatosha Marie-Josée Ifoku. Boyetan ya révolution mentale Ekoki kaka ndenge bozali komona moko na moko asimbaki batije ya Kombo preuve ya ko se mettre d'accord na vision ya mouvement Kombo esengeli to Kombo la tribalisme, vol, viol, corruption, haine. Tant fort ya milulu oyo ezalaki bongo prière ya consécration ya mouvement Kombo. Carte ya 26 provinces ya République démocratique du Congo et bimaki ba ministre ya Nzambe ba bondelaki pona vision Kombo et mona mukolo na suka boyo kandenge yemoko visionnaire Marie-Josée Ifoku alobaki na micro ya Info Lingala. Que le mouvement Kombo ezali arme bis oyo biso toponi. Arme oyo liloba Nzambe inspiré biso que bitumba oyo toroke nango na makofite toroke nango na ba arme conventionnelle te, toroke nango na moyibi te, toroke nango na koyimaima te, koyina te, mais toke nango na bolingo. Et en déclarant la parole d'amour, toro changer environnement na biso ezali souillé spirituellement et toro kamwa o Nzamba kosala na kati na biso. Donc voilà, c'est pour ça ce matin, nous avons décidé de consacrer d'abord ce mouvement-là.
pe ezala mutu mutu akambango te ezala gloire ya mutu moko te mais ezala kemo na nzambe na kati ya likambo tozosala. Le 1er juillet 1885 date oyo célébrer lelo territoire ya Mushina province ya Mai-Ndombe ezala ba difficulté ebele ba reporter ya mfolinga la journal ya peuple ba beta ki turkuna bolanda reportage ya la dilande na Eritim Batenebe. Na ba province ebele ya République démocratique du Congo ba problème to ba difficulté ezali ebele epé ezali vraiment ya kolobela te na passage ba reporter ya Info Lingala na territoire ya Mushina province ya Mai-Ndombe. Territoire ya Mushi ezali territoire moko eza na population ebele batu ebele bavandaka kuna kasi bapasi na bango eleki pendelo balobi likambo etali nzela likambo etali ba érosion likambo etali makambo ebele kuna na kati ya territoire ya Mushi ezali kopesa pasi pe mawa ba bâtiment ya malonga ezali te administrateur ad intérim ya territoire ya Mushi Remakle Kwatiba Lepar azanga kite kopesa ba explication na micro ya Info Lingala alobela ki pe likambo etali 145 territoire alobi misala esalemi kasi ebele esilite ezali kokoba kopesa bango kaka ba difficulté mboka ezali kitoko ya solo mena musala ba difficulté za makasi d'abord appareil à l'état esalemaka na ba fonctionnement mais biso tozali na fonctionnement te ata mokete toza ko débrouiller na ndenge na biso poto koka ko faire fonctionner appareil à l'état. Alors yango wana toza ko senga ke ba condition ki ba koki ko kanisa ba pesa bazongisa système ya ko pesa biso frais de fonctionnement na ba rétrocession ezonga pour permettre biso to travailler malamu na Mushi soki ba koki ko tila biso courant ko zala kitoko mingi courant ya. Et puis, maison administrative, nous surtout comme l'état de l'abrément, to komi moyen kakate, banda kunyo surtout kufi, bureau mpe kufi, bureau to yoboye kokutanga eza ya biso te, ezali bureau ya VVF, ya ONG, mais ya biso batina ki 145 territoires ti lelo inachevé, basilisa te, wana ba difficulté toza nango. Et puis, tozali mpe na difficulté ya ba bâtiment scolaire mingi ezali te. Et puis yaka ko bakisa lisusu. Omoni mboka ezali dégradé. Mboka ezali dégradé ba roger koti mingi okotamula mabulu donc ba carnivore kaka ba oyo ba mindele batikaki ba terrasse kako mindele batikaki kino lelo basali de baterase mususu te alors le timoli mabulu e yango ya bandele si ebukani e timoli mabulu mingi yango ana biso tozolinga soki gouvernement ko sepela baya ko salela biso baterase na mboka po ete mboka fungwami makasi mboka fungwami mais développement pende ezalité bon prince mpeba ko kotira biso prince e banda wati to keloko koma inongo to banda otito kene kokoma bolobo ekozala kitoko mingi. Même administrateur ya territoire ya Mushi Remakle Kwatiba Lepar esika azali kosala ezali bureau na été azali kosala na bureau ya ONG moko batelisike bapasi ezali vraiment meke bazali kosenga kaka na gouvernement central bayeba na kosunga bango ba rétrocession esalemaka pona bango pe kuna na niveau ya ba territoire basala ka mosala oyo eza na territoire ya Mushi na province ya Mai-Ndombe ezali pasi pe mao kaka na territoire ya Mushi toza pe na commune rurale ya Mushi pa wapi bourgmestre na bango pe alobelaki ba difficulté na bango na reportage ya la dilande na Eritim Mapindembe basali bino mi ba commune oyo ezwami na territoire ya Mushi tokoki kotangela bino pe commune rurale ya Mushi ezali pe lisusu commune oyo ezali dirigé epai ya bourgmestre ya Mwasi Maman Sele Enieka Catherine yende azali bourgmestre ya commune rurale ya Mushi na territoire ya Mushi na province ya Mai-Ndombe boye azali kotalisa ba pasi ibele oyo ezwami kuna na niveau na bango ezali kosenga intervention ya ba autorité botela milo moko maison communale ya commune rurale ya Mushi ndenge ezali soki bisika mosusu même na ba grande ville ba bourgmestre bazali kolela bongo awa na territoire ya Mushi ekozala ndenge nini boyoka Maman Sele Enieka Catherine ndenge expliquer na micro ya Info Lingala. Merema tuza difficulté pona ba érosion
mboka bana mundela salaki na 1933 jusqu'à présent ba terrasse ezate yango na ezopesa biso passe pona ba érosion awa na 2000 jusqu'à présent esilité yango to osenga na gouvernement po a epole biso peto koka kosisa misala wana yango tozo senga na gouvernement na biso a epole biso nzela yango to sengi nzela po nzela za bien te omoni mboka eye munene tozo luka pe gouvernement epole biso na moi bangin pour la circuler la kati ya mboka pour aéroport leto lukande baya kosala biso aéroport a sika aéroport wana komi na kati ya mboka toyebi te soki ekokoka ba ingénieur baya bango moko baya kotala ba proposer déjà place mususu ya pona aéroport ba centre minene kaka o ba uti kotonga na ONG sikoyo mais nyusu tezaka ba onde bo moni au centre de santé ya ne oyo oui to moni nano ata réaction moko nano te na lobi ba bureau ka to sala fonte banda wana ti lelo batina 145 territoire pour ya kusala misala wana misala salebe kon kuna salemi ba musu saleme musu facilité batelisi vraiment bapasi na bango même likambo etali nzela baekole bahôpitaux mpe biloko ya ndenge na ndenge batiaki elikia na botongi mboka na projet ya 145 territoire kasi mpo na bango misusu esalemi te mpe misusu esili te bazali kosenga na baautorité basalela bango basilisa ekozala malamu mpo na bango na société bosimba ko population avani na quartier fimi na bumbu bazolela likambo etali mai po depuis balongola batie mpo na kotonga route elengesa ti lelo ezonga kaka te Alain Busayadi na quartier Fimi na avenue Mathieu na commune ya Bumbu population ya quartier oyo basalelaka kaka mai ya forage mais mai yango pe bamelaka yango te kasi esungaka bango kaka na misala ya kosukola bilamba nzoto pe konika basani kobanda basala route ya elengesa ti lelo batu ya régie des eaux bazongisa batio te yango population asengi na bagent ya régie des eaux bazwa responsabilité na bango pe bazongisela bango batio zaki na difficulté ya mai ya régie des eaux yango permettait biso tosunga ba mama na kotiela bango forage pour que edaka bango na mwa misala mais pona komela batio ezalaka ao tango baosala nzela batio nyonso babizango donc babebisa mai ya pompe ezala asute bamama bakoma koluka mai ya pompe mosika kuna kota ngunza donc bakoma kobima ba 4 heures na bariske nyonso ya bana bapuluna banini yango na kosenga bazongisela biso lisusu mai ya régie des eaux pour que bamama basungama po forage eyidaka bango kaka na misala na kolambela mwa muke donc o balingaka mai ya kolambela forage te fo bakendaka koluka mai na ngunza donc bazaka koma na difficulté makasi koto difficulté na biso eza mai ya pompe ya komela ni Mathieu toza na difficulté ya mai papa atela biso forage awa mais soki courant eza te mai moye bima eza te tozosenga boye atila biso batio oyo kala nyonso epanzana bandale basalaka prince epanzanaka tokoma na difficulté fu tokita lisusu na se kuna soki mpo oza na transport te moye ozwa mai eza te mais oyo tosalelaka nde mosala mpo na komela fu tokita mpenza ti kuna na se yango tosengi azotela biso mai soki oteli biso mai ekozala esengo mingi na yango tosengi na baagent ya régie des eaux batala situation oyo population ya avenue Mathieu na commune ya Bumbu bazali kovivre pamba te population azali konyukwama makasi Morgan Ngondo Maria na commune ya Makala eza vraiment indene makasi suite ya bamvula oyo emekaki grâce poba Bamvula eutaki kobeta na ville ya Kinshasa esalaki badega ya ndenge na ndenge ba inondation kutu koloba te ndakisa awa tozali na commune ya Makala mingi penza na morgue babengi Ngondo Maria botala bino moko ndenge mai etondaki esika ya kotia lokolo ezalaki te kutu bato nyonso bazalaki na rendez-vous
pona kobimisa bakor na bango bazalaki bite ebele na bango ba préféraki kotelema na pont to passerelle oyo ekabola lemba na makala moko ngono Maria wana makala toujours déplorer car mbula soki beti vraiment biso na makala toza vraiment leste komona ete banzela nyonso eza ya kokufa donc mai nyonso bandako tosengi vraiment na gouvernement aya kotala biso vraiment kaya makala condition basela moke wana autorité ni mtapesaka nzela biso toza peuple tokolobani tomoni kaka moke pe baza na hôpital mais autorité ni mta autorisation apesa autorisation ya kosala babiloko na nyonso ye moko l'État azwa en charge ya mambo nyonso oyo ezokomela biso boye oui nde bazobimisa bibembe tellement mpe mbula ebeti epénaliser vraiment mambo ebele donc tosengaka vraiment gouvernement aya kotalela biso ka oyo po toza nango na makala bon vraiment biso tokoyeba te biso toza tokoyeba te moto akoyeba ye moko l'État moko autorisaka apesaka baplan mambo nyonso tu boye moto akoyeba estce batongo na condition malamu batongo so eza na ndenge malamu te bakoki kodeplace yango ezala tomona meme ebele place nde bazobuka soki eza na condition malamu te bakoki kopusa yango puke bapusa moke space eza ebele kote oyo bakoki kozwa mpe moko bapusi puke mambo nyonso eza malamu bokela pusula bokela ngo bokela pusula ngo bokela bolongo la siko atindika ngo. Président de la Fondation R. Mato Songana, Rodrigue Mbongo, organisaki rencontre monene ya football loisir lundi 30 juin na terrain Saint-Thomas na commune ya Kinshasa pai wapi base ceinture ya Nzambe elongaki base tembe na ambi à 0 la dilande Eritine Pinelo. Terrain Saint-Thomas na commune ya Kisenso eyindeki na ndenge ya kosakana te lundi 30 juin 2025 ndenge kaka ezalaki prévu bana ya commune ya Kisenso bautaki na ba quartier nyonso bayaki ebele pona ko assister na rencontre o ya loisir oyo Rodrigue Mbongo numéro 1 ya fondation RM Tosungana pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba organisaki bo simba pe boyeba ke équipe ya Tembe na Tembe et betaki contre équipe ya Ceinture ya Nzambe. Match ezalaki vraiment équilibré na ndenge ya kosakana te bongo tangu ye moko Rodrigue Mbongo fils biologique ya honorable Néron Mbongo numéro 1 ya RM Tosungana fondation pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba ayaki na terrain ayamba maki na ndenge ya kosakana te bana nyonso ya commune ya Kisenso oyo batondisaki terrain Saint-Thomas bazalaki na esengo makasi komona ye moko Rodrigue Mbongo numéro 1 ya fondation RM Tosungana kokoma wana pona kopesa coup d'envoi ya milulu oyo bongo pona kolobela rencontre entre équipe ya Tembe na Tembe et longo na Ceinture ya Nzambe match ezalaki 0-0 na première mi-temps bongo na deuxième mi-temps équipe ya Ceinture ya Nzambe atiaki mongete pe moko wana esukaki tina suka Tembe na Tembe 0 équipe ya Ceinture ya Nzambe 1 match ezalaki vraiment kitoko bana nyonso ya commune ya Kisenso bazalaki na esengo makasi komona initiative oyo ya Rodrigue Mbongo numéro 1 ya fondation RM Tosungana azali kosala pona kosangisa bana nyonso ya commune ya Kisenso pona parole o Ceinture Nzambe ya tongo toza soutenir na ndeko na biso elombe pe ya solo yake mwana ya banga moyo ya solo Rodrigue Mbongo atie jeunesse za se akitia morale ya jeunesse asisa kuluna na Kisenso donc yende toza lelo eza cette indépendance 65 ans na biso ya indépendance toza lelo alobi ke akotika bandeko ne boete yanga ko sangisa biso lelo bon natoni sami na sango ya liboso na sepeli mingi na Rodrigue Mbongo na oyo azosala ko sensibiliser ba jeune nde tovandi boye na base c'est moi molobela mboka chaku national roi nzengele ya Kongo ebeba double chaku ngam na oloba turoyo ya olobela te bomona tokoti mambango bomona toye makasi na bina minso to na sima na ye Rodrigue Mbongo yende makambu promoteur na biso donc na minso to za sima na ye bana papa fumu toujours triple soneti biso to soutenir à 100% mais to lingi pe yep
lobi akoma molobeli kati na mboka oyo yango monike biso toza na sima na ye bosimba pe boyebaka équipe ya tembe na tembe ezali na quartier de la paix pe ceinture ya nzambe eza na quartier Torlaire nyonso wana ba initiative ya Rodrigue Mbungu ezali pona kusangisa fondation Rodrigue Mbungu RM tosungana ezali wana esungaka population na ndenge ya kosakana te pe etravaillaka en partenariat na fondation Néron Mbungu ya père biologique na ye honorable Néron Mbungu Fumabanga Moyo bosimba na ambiance wana yemoko pe numéro 1 ya fondation RM tosungana pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba Rodrigue Mbungu ye pe akotaki na deuxième mi-temps pona kobeta elongo na basani asalaki ba démonstration ya ndenge na ndenge epesaki pe esengo na bana nyonso ya kisenso oyo bazalaki wana basepelaki na geste ya Rodrigue Mbungu na ndenge ya kosakana te nzokande ye pe ayebi ndembo na ndenge ya makasi bosimba pe boyebaka rencontre oyo ebandaki pe esuka kitoko nyonso wana pe ezalaki na cadre ya 65e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo nde Rodrigue Mbungu numéro 1 ya fondation RM tosungana pe promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba organisaki ba initiative ya boye ezali malamu Rodrigue Mbungu toujours na ba trace ya papa na ye honorable Néron Mbungu Fumabanga Moyo bendele ekoya te bana kisenso balobi bango nyonso ba mona efficacité ya fondation RM tosungana oyo Rodrigue Mbungu azali ko diriger nyonso wana pona kosunga population merci Rodrigue Mbungu na oyo sali bana nyonso ya commune ya Kisenso basepelaki elongo na yo le 30 juin 2025 Protiva ezali potopoto kitoko pona bana bimba za la bonne santé Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. tozana ba communauté nécrologique pour la lecture na yango de mongo ya héritier mapindelo molili yeye polele sile nkolo famille de Kasala bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana bango mama pe ndeko na bango Mwenga Adolphine ye akufaki depuis le 24 juin 2025 pour le programme ya matanga ezali boyi mokolo ya vendredi 4 juillet 2025 nde veilleux mortuaire ekosalema na lopango ya libota oyo ezwami na 3e rue numéro 31 quartier Kimbangu na commune ya Kalamu référence dépôt colonel Vpecos pene to na sima ya marché Mariano boye mokolo ya samedi 5 juillet 2025 nde nzoto ya mowei ekobima na clinique Ngalima recueillement ekosalema mwa tango moke na lopango ya libota toujours na 3e rue numéro 31 quartier Kimbangu commune ya Kalamu référence dépôt colonel Vpecos bongo na sima enterrement ekosalema na cimetière ya Mingadi na province ya Congo central en attendant matanga ezali kokoba na lopango ya libota na 3e rue numéro 31 quartier Kimbangu commune ya Kalamu référence dépôt colonel Vpecos tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Mwenga Adolphine. Merci la confiance et fidélité de la caméra d'info lingala ceux qui bosepela qui édition le logo ya merci na Christian Kengebin Ozala qui na sima caméra concours rédactionnel Yarit Kindupe grâce pour bas supervisé par héritier mapine le montage comme maquette par Fabrice Lunde Christian qui a ngebe ngala bino tokutana mukolo za koya au revoir.